bongi na lokumu. Merci Seigneur Jésus pour na bonté et fidélité na yo. Merci le roi des rois. Na o nyoso ko sala isusu kati na ba vie na biso na mokolo ya lelo. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci le roi des rois. Merci Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi papa, na kumisi pe na pamboli oko eto sali ya minene kati na bomo ina biso. Yawe opesi biso ngolu ya kokoma lisusu na tango oyo kozonga liboso ya trône de grâce na yo. Yango na tango nazotika moma oyo ya prière kati na maboko na yo. Ebandeli kino na suka na pesi yango epai na yo te yo moko ozwa contrôle o diriger biso Seigneur Jésus, orienter biso pe olobela biso esika oyo tozana mituna oyo muta ko ekopesa biyano te yo yanola biso na pokwa na lelo esika oyo tokangami yo ebana ko délivrer biso na memi bandako nyonso oyo ezali kobelela yo na moment oyo liboso ya trône de grâce na yo. Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, Yaka ozala nzambe na biso, Emmanuel, Jova Shama, tobeleli yo o diriger ozala ebandeli kino na suka kati na bomoi na biso. Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle de toutes les choses. O nyonso ezali ko confesser kombo na Yesu te ezala na nguya moko te au nom puissant de Jésus-Christ. To détruire force nyonso ya monguna ko régner kati na ba vie na biso na bandako na bana na biso tout autour na biso ezala paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. To dimi ete molimo na nzambe nde eko dominer nde eko régner makila na Yesu ebana ko sécuriser pe protéger biso nyonso oyo ezali ya nzambe te ezala paralysé par le sang de Jésus. To briser contact nyonso avec le monde des ténèbres, to semer confusion na kaya monguna. Merci Seigneur Jésus pour la présence na yo. Lumière na yo ebana ko éclairer biso, kimia na yo ezala kati na biso, molimo mo santo a intercéder pour na biso, présence na yo et régner ebandeli kino na suka au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Tozu la Bible na biso na livre ya Esther chapitre 2 verset 20. Esther chapitre 2 verset 20. La Bible déclare: Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Parole de l'Éternel. Bible lobina biso na mukanda ya Esther chapitre 2 verset 20. Esther oyo azalaki cousine ya Mardochée oyo akomaki reine na mboka oyo na mboka oyo roi abadaki koluka mwasi. Tango Esther akendaki po azala akoma mwasi ya roi, Bible lobina biso awutaki na maboko ya noko na ye Esther. Esika oyo babandaki kopona bana basi nyonso, Esther pe akendaki ete abima pe reine. Mais Esther tango abandaki kokende na ordre oyo awutaki nango epai na bango, epai ya noko na ye Mardochée oyo abokolaki ye. Mardochée alobi na Esther, alobi soki okei kuna esika bato nyonso bazosala compétition nani akoma mwasi ya roi, okolakisa kombo na yo te, okolakisa identité na yo te, origine na yo te, esika nini yo outi. Bible lobi na biso Esther tango akomaki akotaki esika wana, akomi même reine, mais alakisaki alobaki vrai kombo na ete, alobaki identité na ete kaza moto ya mboka nini, et puis abandaki kotosa toujours Mardochée malgré ye azana ndaku ya libala, malgré ye azali epai ya roi komi reine. Bible lobi na biso abandaki toujours kotosa Mardochée fidèlement kaka ndenge azalaki nano na ndaku na ye. Yangwana lelo tobondelaka pona tina na mariage na biso, pona tina na fiançailles, pona tina na ba couple. Bible pesi biso message oyo po ete toyeba ba origine na biso, toyeba ba fondement na biso, toyeba makambo nini oyo eza ko troubler ba foyer na biso. Nzambe alobaki na biso, alobaki na Bible ete qui n'est pas bon que l'homme soit seul. Alobi ete l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ya metomoni awa Mardochée aza kopesa consigne epai ya cousine na ye tango za kokende okolakisa identité na yo te, okoloba
esika outi te, et puis ye toujours mutabana ko contrôler ko pesa ye mitindo makamnini oyo ye akoyi kosala. Donc Esther akotaki libala wana avec condition. Esther akotaki libala wana na loi o basi bayebisaki ye makambo nini oyo akoki kosala. Esther akotaki na libala wana na fraude, puisque akosaki kombo na ye, ayaki na identité oyo ya malamu te. Na mariage na biso mingi tozomona ba fondement ya ba mariage ebele ezali basé na makambo mingi, ezali basé na ma fondation nango eza mingi ya mabe. Eza na bato mosusu bakota libala na ndenge ya fraude, babotola mibali ya bato, ezalaki libala na ete mais abotoli libala ya muninga na nzela ya mensonge, asali bakisi abotoli libala ya mutu. Deja base ya libala wana ezali ya malamu te, fondation nango ezali na ndenge ya malamu te. Bato mosusu bakoti na ba secret kati na mabala na bango, makambo oyo bango basala balobi te, akoti na fausse identité, akomi mwana malamu, avandi na kimia kati na libala wana ya vandi. Peut-être aza ko marcher malamu te, azo sala adultère na kati ya libala, aza ko tromper mwasi na ye, aza ko tromper mobali na ye, mais alingi loboko na Nzambe esala kati na ndako wana. Bato mosusu baza na ba secret oyo peut-être ya banzoto na bango, ba problème ya santé. Un mosusu ayebi ete ngai na sala ka accident, na zwa problème moko boye, santé na ngai eza malamu te, na koyi kobota te, mais abombi secret wana. Famille na ye bayebisi koloba eloko wana te, zala kaka na libala po soki olobi okoyi ko perdre libala na yo, ezali secret. Misusu bazwa mibali ya bato, misusu bakota akoti aza na problème, peut-être ba violaka ye, mais ye aloba te, akota na likambo wana. Misusu babali na bambongo ya mabe, asalaki escroquerie, azwi mbongo wana ake kopesa nango dot, ete fondation ya libala na yo eza na mbongo nini oyo bakendaki kobalela yo, mbongo oyo ya mabe. Misusu babali na mbongo ya bacotisation, famille esangiseli yo oyo atie 10, oyo atie 20, oyo asali boye, bapesi yo yo ke kobala nango. Misusu mbongo ya muyibi, ayibi bakarte ya bato, ayibi mbongo ya bato, azwi banyongo ya bato po kaka akende kopesa. Misusu babali na bambongo ya kodia, mbongo ya famille, ete yo ata oza na mbongo okoyi kobimisa mbongo te, il faut kaka chef de famille abimisa mbongo po abalela yo mwasi. Misusu bake kobala na mbongo ya moyeke, mobali wana akoyi kozala occultiste, akoyi kozala magicien, akoyi kozala mutu mabe, mbongo wana eza ya mabe, ete kei kobala yo eza lokola bake kosomba yo. Misusu bake kobala na mbongo ya likelemba, oyo eza te aslie likelemba kangisi mbongo wana lobi mbongo yo ngai na ke kobaila nango mwasi. Pwani totangi babiloko nyonso wana, puisque tozomona lelo na ba vie na biso ba mariage ezali menacé. Diable aza risé, alingaka mariage te. Tango nyonso esika o mariage ezali, diable azaka na kimia te, puisque ayebi ete na kati ya mariage bana bakobota ma vie ekozala multiplier, na kati wana ekozala na ba oyo bakoya ko détruire misala na ye, promesse ya Nzambe kokokisama na kati ya ndako wana. Yango na diable amenasaka toujours ba mariage, yango na salaka na ndenge nyonso akotisa liboko na ye na kati ya ba mariage. Na sens oyo tolobi ete tala ndenge Esther akotaki deja na lokuta, bayebisi ye kopesa kombo na yo te, kopesa identité te, et puis abandaki kotosa makambo oyo mobali azoloba te, mais azotosa oyo noko na ye aza koyebisa ye. Soki noko alobi boye ye efa tosa, noko alobi boye ye efa tosa. Pourquoi? Puisque azalaki sous contrôle, malgré assez abimi, mais esprit na ye, makanisi na ye nyonso ezalaki toujours sous contrôle ya noko wana, oyo noko alobi yango nde ya kotosa. Tozomona makambo wana mingi na bavi na biso. Mosusu oza na ndaku, mais yo conseil yo yokaka oyo eutaka epai ya yaya na bino, oyo eutaka epai ya mama na bino, oyo eutaka epai ya papa na bino, nde yango yo oza ko appliquer. Yango na biloko wana eza ko détruire ba foyer na biso, eza ko détruire ba vie na biso. Diable azozwa opportunité ya kokota kati na makambo wana. Yango na diable aza ko réclamer ba mariage wana. Pona nini? Biso moko topesi ba accès, akoyi ko bloquer. Mususu osali ba mariage au noir, ba mariage oyo bakoyi ko imposer yo peut-être
mosusu eza physiquement mosusu eza spirituellement soki déjà babiloko wana ezali kati na vie na yo diable akomi na autorité na ndako wana akoki komanipule akoki kodétruire akoki kobotola eza lokola boza na niongo na ye akoki koya koreklame libala na bino ata bosi bobalaki bovandi bien me lokola fondation nango na se nango base nango ebandeli nango ebandaki na bakisi ebandaki na muyibi ebandaki na lokuta diable akoki kotelema mpo na kodétruire yango soki totangi histoire ya Esther malamu bokomona eza na kote mosusu ntango Mardoché azoyebisa ye kende koyebisa mobali na yo ke biso toza na danger Esther asukaki okoyebisa sikoyo mobali ndenge nini ke toza na danger bino banani po wana ekomi sikoyo abimisa identité akoloba ngo ndenge nini puisque ye asa akosaki mobali ke ngai naza juif te apesaki kombo mosusu aza na identité mosusu mais ntango sikoyo réclamation etelemi babandi koyebisa ye kende koyebisa mobali na yo et puis Mardoché alobi soki yo olobi te yebaka yango ke ata yo pe okozala épargné te mais ye akozala épargné te comment puisque ye aza na ndako ya roi ye abalani na roi mutu moko ayebi secret wana te ke ye aza juif te donc elingai koloba ete kaka ye moko Mardoché mutu alingai koteka ye aloba meme mwasi na yo pe azali juif omoni sika diable azwaka biso soki diable ayebi secret na yo ayebi faiblesse na yo ayebi makambo na yo nyonso mukolo ezali kaka na tango oyo kosala erreur akoreklame vi na yo ndenge Mardoché alobaki na ye kokanisa te ke yo kozala épargné mukolo bakobeta bajuif na yo pe okozala détruit mais ye azalaki na ndako ya roi nani alingaki komisa secret wana moto ayebaki yango ezalaki Mardoché yango wana il faut tosala attention totala bavi na biso malamu fondation na biso ezalaki ndenge nini ebandela ba mariage na biso ezalaki ndenge nini lelo tozolela tozomona ndenge nini ba mariage eza menacé ba santé eza menacé ba bana na biso baza menacé ba mabala okoti lelo lobi obimi pourquoi base nango ezalaki ya malamu te ya mosusu yo pe nano bali te mais oza kovivre vie ya malamu te oza kose bloquer donc diable aza na autorité likolo na yo moyen ozwa pe libala yango eza te puisque déjà comportement na yo eza malamu te liboso na nzambe moyen nzambe a défendre yo eza te yango nyonso mutu na mutu atala vi na ye atala ndako na ye abanda kotala fondement ya libala na ngai eza ndenge nini eske nabandaki yango na bakisi nabandaki na muyibi nasalaki nini na oyo nyonso wana tosengama wana nzambe ye alimbisa biso ete to bandaki fondation na biso na ndenge ya mabe ezalaki Yesu te nde azalaki na base ya libala na biso tosengama wana nzambe ete nzambe alimbisa biso soki ba fondation na biso eza na ndenge ya mabe tobalaki na mbongo ya muyibi tobalaki na mbongo escroquerie tobotolaki mibali ya batu tosalelaki bango bakisi po lelo babala biso mais lelo biloko wana ebandi koningana bandako ebandi koningana ba fondation na ezali koningana tosengama wana nzambe ete ye moko nde aya ko rebâtir ba vie na biso ba mariage na biso tobondeli na kombo na Yesu sengama wana nzambe kati na libota na yo na libala na yo na kombo na Yesu. Éternel notre Dieu papa toye epai na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ toye komitika liboso na yo Seigneur Jésus yo nzambe oyo akosaka te tu es le juste juge tomoni na Bible papa ndenge nini Esther akotaki na libala kati na mensonge achangeaki identité na ye achangeaki kombo na ye pona nini noko na ye nde apekisaki ya bimisa vérité yango na biso Seigneur Jésus totali ba vie na biso totali bandeko na biso totali bana na biso yawe tozongi liboso na yo tomoni ete ba fondation ya ba vie na biso ezalaki malamu te yango tozosenga miséricorde na yo l'homme de Galilée ete olekana kolimbisa Seigneur Jésus limbisa bandeko nyonso oyo babandaki libala na nzela ya kisi limbisa bandeko nyonso oyo babotolaki mabala ya batu limbisa bandeko nyonso oyo basalaki adultère bakosaki ete baza ko vivre na secret kati na
mabala na bango. Limbisa Seigneur Jésus ba o babalaki na mabala ya ba cotisation ya bambongo ya batu na bambongo ya makelemba. Na Seigneur Jésus oyo kamawa na yo po ete lelo ba vie ezali réclamer. Lelo ba mariage ezali réclamer. Oh Seigneur Jésus, tozo bonde na yo, tozo senga mawa na yo. Papa tika ete oyo ba ko pardonner. Boni oyo basalaki bakisi bayeba ekobwaka na bandako ya baninga po ete baninga ba mariage ebeba bango bayeba na kokota. Boni Seigneur Jésus oyo baparent na bango basalaki bango bakisi bapesa na nzela ya mibali bapesa basi na bango mpona koproteger bamabala. Lelo diable aza komenace bamabala wana. Seigneur Jésus toza kobelela yo. Boni Seigneur Jésus a cause ya bainteret oyo ezali na bamboka ya mopaya nzambe tozali kokaba mabala na biso na nzela ya bamariage noir na nzela ya lokuta liboso na bakolo ya bamboka. Jésus Christ tozali kosenga miséricorde na yo ete oleka na kolimbisa biso identité nyonso oyo biso toza kovivre na yango na bandako na biso oyo ezali ya malamu te. Seigneur Jésus tosengi ete yo olimbisa moto nyonso oyo nzambe alelaka epai na yo yo ozali juste et fidèle mpona kopardone yango wana nazosenga ete oleka na kolimbisa fondation nyonso oyo ya mabe oyo ebandaki na nzela ya bamariage ya bandeko na biso na nzela ya bakisi na nzela ya magie na nzela ya idolatrie na nzela ya sorcellerie tosengi miséricorde na yo ete oleka na kopardone. Yawe tozali kobondela tozali kosenga miséricorde na yo dans le nom puissant de Jésus. Senga mawa na nzambe yo muto bandaki na nzela ya bakisi. Senga mawa na nzambe yo muto bondolaki mobali ya bato. Senga mawa na nzambe yo muto zana secret kati na libala na yo. Senga mawa na nzambe yo muto kendai kobala na mbongo ya muyeke na mbongo ya magie na mbongo ya cotisation. Senga mawa na nzambe ete batu wana ba réclamer bambongo na bango te na vie ya mariage na yo ba réclamer couple na yo te. Senga mawa na nzambe nzambe na bolingo aleka na kolimbisa na o nyonso toyebaki kosala liboso na ye yango tozali kobondela. Mon Dieu mon roi papa ozali le Dieu miséricordieux ozali riche en beauté là la colère et en fidélité. Lelo tozongi liboso na yo papa ezana ba mariage mususu oyo ezalaki ba mariage imposé oyo ba famille ba imposaki bato olingaki te me ba forcer yo na makasi. Lelo ba couple wana ezali na esengo te ezali na kimia te. Jésus Christ de Nazareth ezana bandeko mosusu ba se retrouver ba célibataire o zambe na nguya po ete spirituellement basilaki kobalisa bango deja yango na lelo biso tozozonga kaka na se na makolo na yo mpona kosenga miséricorde na yo na vie ya bana na yo oyo bavandaki deja ensemble. Jésus ete bayebaki te mais lelo bareconnaître basengi bolimbisi epai na yo ozala nzambe na bolingo mpe nzambe na mawa yo obwakaka moto te oyo ayaka epai na yo yango wana tosengi miséricorde na yo kati na bandako na biso kati na bavi na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ. Na tango tozali kokende korenonce banda koboya po tomoni Esther akotaki na secret abombaki yango me mokolo eyindaki akomaki kosala bagene ya 3 jours po akende kobimisa vérité epai ya mobali na ye banda korenonce boya oyo nyonso ezali ya mabe oyo nyonso ezalaki bakisi yo moko renonce yango soki na bandaki na bakisi nzambe limbisanga a partir ya lelo natiki bakisi wana na kotiela su mobali na nga te na kotiela su mwasi na nga te soki ezalaki mbongo ya mabe soki ezalaki na loi moko eutaka epai na bino oyo ekontrolaka ndako na bino yo moko renonce na koconduire su ndako na nga te na conseil ya libota na ngai bandako renonce na oyo nyonso ezali ya nzambe te kati na mariage na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, natango nazali kobelela yo nzambe na mawa pe nzambe na bolingo. Oza nzambe na nguya oya leki ba nzambe nyonso. Seigneur Jésus, yo oza le juste juge. Yawe tozali kobondela yo na moment oyo. Toye ko renoncer na oyo nyonso ya mabe oyo tosalaki pona kokota na bandako na biso. Tosengi mawa na yo Seigneur Jésus. Ete bandeko nyonso oyo babandaki mabala na nzela ya kisi. Yawe natango tozali ko renoncer na bakisi
wana au nom puissant de Jésus. Tokosalela yango lisusu te na kombo na Yesu. Ba oyo bazalaki contrôlé par la famille, dirigé par la famille. Toboyi conseil nyonso oyo utaka na famille, oyo utaka na village, oyo zako contrôler bandako pe ba vie na biso. To renoncer nango au nom puissant de Jésus-Christ. Na bambongo nyonso oyo ya mabe, oyo tokotisaka na ba vie ya bandako na biso. Tozali ko renoncer na misala nyonso oyo ezalaki source ya malheur. To renoncer pe to refuser yango au nom puissant de Jésus-Christ. Na kolesa mobali na ngambongo ya kimoyibi te, na kolesa mwasi na ngambongo ya kimoyibi te, na kokele kobala na mbongo ya escroquerie te, dans le nom puissant de Jésus. Tozako renoncer na biloko nyonso ya satana oyo ezali kati na maboko na biso, oyo ezali mbongo ya kimoyeke, mbongo ya moyibi, mbongo ya magie, mbongo ya likelemba oyo ezali ba cotisation euti na maboko ya batu. To renoncer nango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nyonso oyo ezali ya nzambe te, oyo ezali pure te, kati na bandako na biso ekokota te, kati na bavi na biso ekokota te. Tozako renoncer na ba mariage nyonso triqué au nom puissant de Jésus, na ba mensonge nyonso au nom puissant de Jésus. Soki na wuta ki na famille oyo bazalaka na maladie quelconque, nga na bomba na renoncer nango au nom puissant de Jésus. Soki naza na problème moko oyo ezali héréditaire, na koti nango na libala nanga, nazako renoncer au nom de Jésus. Soki naza na mwana moko oyo na wuta ki na ye na libanda, na memi na kati ya ndaku, na bombeli mobali nanga na nzela adultère, ozako renoncer na misala nyonso ya mabe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci les rois des rois. Amen. Na tango tozako briser ba fondement nyonso, fondement nyonso oyo ya mabe banda ko détruire yango na kombo na Yesu. Mutu na mutu ye moko ayebi ndenge nini ye abandaki libala na ye. Fondement nyonso ya mabe détruire yango, renverser yango au nom puissant de Jésus. Ce qui est bakisi détruire bakisi wana moto na nzambe et consumer yango. Ce qui est zalaki maloba ya mabe détruire yango, fondement nyonso ya mabe ezala détruire au nom puissant de Jésus. Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, natango tozako détruire ba fondement maléfique nyonso, ba fondement nyonso ya mabe tozako détruire yango au nom puissant de Jésus. Soki bandako na biso evandaki likolo ya kisi, ete ba mariage na biso ezalaki bati likolo ya maloba ya mabe, tozako détruire ba fondement nyonso ya mabe au nom puissant de Jésus-Christ. Force nyonso, esprit nyonso oyo ezalaki na sima ya libala na biso eza ya nzambe te, fondement maléfique nyonso ezala détruit au nom puissant de Jésus. Ba mariage oyo ezalaki imposé kati na physique to na spirituel, fondement nango eza ya nzambe te, oyo diable ye moko nde asimbi, oyo diable nde aza ko contrôler, oyo ba chef ya famille nde baza koloba, oyo ba bokilo nde basi ba imposer, oyo ba parents nde ba imposer. Fondement nyonso wana tozako détruire yango au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fondement maléfique nyonso, fondement nyonso ya mabe ya mensonge, ya ba lois établies ya ba famille na biso, ezala détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois. Natango tozobela le sang de Jésus. Bela makila na Yesu, puisque tomoni biloko nyonso eza lokola tokota nyongo ya Satana, yango na ayaka ko réclamer ba vie na biso. Ayaka ko réclamer ba mariage na biso, ayaka ko réclamer basi pe mibali, ba misusu moyeba bala ezate, puisque Satan s'est bloqué à l'avance. Misusu so balaki, mais azokota toujours à semer trouble, aboto la libala na yo, aboma, asala nyonso. Yango tozobela le sang de Jésus, et futa ba nyongo nyonso wana, et annule ba parole nyonso, ndenge Mardoché apesaki epa Esther, maloba nyonso ya lobaki, to annule yango par le nom de Jésus. Ba loi établi, annulé, banyongo ya ténèbres, futa yango na makila na Yesu, au nom de Jésus.
Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Toye Paina, Seigneur Jésus, Kobe la puissance Yamakila Nayo, Yesu yo Yaki Pona Kobiki Sabiso. La Bible déclare: ne devenez plus esclaves des hommes, car vous avez été rachetés par le sang de Jésus. Oh, Somba Kibiso na Makila ya Talu, Olobi était tous dans la esclave ya Motute. Le lot diable aza kotele mapona ko réclamer ba vie na biso. Yangwana tango biso tozobe la puissance ya Makila na yo, les sangs qui payent des dettes, les sangs qui effacent les lois établies, les sangs qui effacent la malédiction, la condamnation, toutes les paroles mauvaises. Toza kobe la puissance ya Makila na Yesu. Ebanda ko futa banyongo nyonso. Oyo ba papa na biso bazwaki, oyo ba para na biso bazwaki, oyo ba koko na biso bazwaki, oyo biso moko tozwaki par le sang de Jésus. Oyo toza ko futa banyongo nyonso wana. Oyo ba mbongo yo balela ewutaki na mbongo ya coutume, ewutaki na mbongo ya cotisation, ewutaki na mbongo ya kisi, na beli puissance ya Makila na Yesu, efuta banyongo nyonso epai ya Satana, oyo koiko réclamer ba mariage na biso, oyo nyonso ezalaki mbongo ya kimoyibi, toza kofuta yango par le sang de Jésus, mbongo ya escroquerie, toza kofuta yango par le sang de Jésus, mbongo nyonso ya makelemba, toza kofuta yango par le sang de Jésus. Oyo nyonso ewutaki na motoki na biso te, ekotaki na bavi na biso, ekontribuaki na bamariage na biso, na kombo na Yesu, toza kofuta banyongo nyonso wana par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Oh, toza kofuta nyongo nyonso, oyo eza ko réclamer ndaku nanga, oyo eza ko réclamer libala nanga, oyo eza ko pesa accès na diable, azwa contrôle ya libala, azwa contrôle ya ndaku, azwa contrôle ya bana, na kombo na Yesu, to présenter Makila na Yesu, efuta banyongo nyonso, efuta banyongo nyonso, ebanda ko annuler ba lois établies nyonso, oyo elobi ete ifoto tosa, oyo ezali coutume, ifoto tosa, oyo ezali ba parents, na kombo na Yesu, oyo ya Nzambe te, maloba nyonso, oyo ezali ewuti epai ya ba parents, ezali na loi ya Nzambe te, toza ko annuler yango par le sang de Jésus-Christ, puisque Bible lobi, to obéir na ba parents na biso, selon l'Éternel, selon la parole de Dieu. Oyo nyonso ezalaki ya mensonge, oyo nyonso ezalaki ya kisi, oyo nyonso ezalaki ya tricage, toza ko canceller yango par le sang de Jésus, toza ko annuler yango par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois. Amen. Totangi na Luc chapitre 20 verset 17. La Bible déclare, Luc chapitre 20 verset 17. Mais jetant le regard sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'on rejetait, ce qui baptisait, est devenue la principale de l'angle. Yesu azoloba, libanga oyo babwakaki, oyo ba neglijaki, yango wana nde ekomaki libanga oyo ya principal, oyo esimbaka mire. Soki tobwakaki Jésus, to rejetaki ye, tozwaki en considération te bandako na biso, ba mariage na biso ezalaki bâti par mensonge, par le diable. Mais lelo tozako zongisa la pierre angulaire, Jésus-Christ, yenda azala likunzi ya bandako ya ba mariage na biso, po ete simba na nguya na ye mutu moko akoyiko bouger bandako na biso te. Bandako bela la pierre angulaire yende asimba libala na yo ezala bâti likolo na Jésus. Tobondeli au nom de Jésus-Christ. Éternel et Dieu tout-puissant, merci Seigneur Jésus pour na maloba na yo, yo lobi ete libanga oyo babwakaki, yango nde komaki la principale, yondo ozali la pierre angulaire, yondo ozali la pierre principale, oyo simba ka mur, oyo simba ka fondation, yango toza kobelela yo, kati na ba mariage na biso, ya bandeko na biso, ya bana na biso, esika oyo toyebaki te, to batisaki na bakisi, na bambongo ya mabe, na maloba ya ba parents, na influence ya ba camarades.
Seigneur Jésus, diable azwa ki autorité avanda ki na bandako na biso, mais lelo biso tozongeli yo, tobeleli yo Seigneur Jésus, ozala la pierre angulaire, la principale kati na bandako na biso, yonde fondation na biso, to bâtir mariage na biso likolo na yo, to simbisi yango epai na yo, to mitiki na maboko na yo, to s'abandonner na contrôle na yo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, to zakotika ba mariage na biso nyonso, fondation nango ezala Jésus, azala notre Seigneur, azala notre roi, azala notre conseiller, azala notre maître, azala notre papa, azala notre parrain, azala notre marraine. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Yango tozo belela puissance na Yesu, ne simba bandaku na biso, la pierre angulaire ne zo contrôle. Jésus-Christ soutenir biso, Jésus-Christ zala likundi na biso, Jésus-Christ simba ba mariage na biso ete atamu pepeye ekweya te po ete yondo simbi biso. Bible lobi ndaku oyo etongami likolo ya zelu tangu mupepeyaka epanzanaka, me oyo etongami likolo ya libanga atamu pepeye ekoki kokweya te. Biso totongi mariage na biso likolo ya libanga oyo ezali la pierre angulaire, Jésus-Christ de Nazareth. Yonde osimbi biso, yonde makasi na biso, yonde kisi na biso, yonde puissance na biso, yonde protection na biso. Merci Seigneur Jésus pour être aux alines nzambe malam. Merci les rois des rois. Amen. Tokiti na 18. La Bible déclare: quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Mutu nyonso oyo akokwela libanga wana akopanzana. Yango wana tango biso pe toza ko senga puissance ya libanga wana ebanda ko détruire ba alliance caché nyonso oyo ya mabe oyo bomba mabiso to yebite ya ba famille na biso, mariage nyonso ya ténèbres oyo salama biso to yebite, oyo diable akotisa na se ya bandako na biso ayebite na moment moko na ko renverser na ko bebisa, puisque alliance salama. Bible lobi mutu nyonso oyo akoya kokwea likolo ya libanga wana apanzana. Soki force wana maléfique ba voix wana ekomi koganga contre biso, libanga wana ebanda ko annuler, ebanda ko détruire ba alliance wana, ebanda ko briser yango au nom de Jésus. Libanga c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tobondeli na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci l'homme de Galilée pour cette assurance. Car la Bible déclare dans Luc chapitre 20, verset 18, quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera dans le nom puissant de Jésus. Mutu nyonso oya koya ko kweye likolo ya ndaku nanga, aya ko toucher libala nanga, aya ko bebisa yango, aya ko bloquer ba fiançailles na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, naza ko senga ete puissance wana ezala détruit au nom de Jésus. Mutu wana azala détruit au nom puissant de Jésus. Alliance nyonso caché oyo ba parents na biso ba salaki balobi ete bana na biso bakobala te, bakovanda na mariage te, bakozala na esengo te, oyo nyonso diable aza koluka ndenge nini ako détruire ezala brisé maintenant au nom de Jésus. Que la pierre angulaire oyo azali Jésus abanda ko briser l'alliance wana au nom puissant de Jésus. Abanda ko détruire puissance na yango au nom puissant de Jésus. Abanda ko paralyser nguya na yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. La Bible déclare: et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Mutu nyonso oyo akoya kotelema lisusu likolo ya libala na yo, liboso tolobi ba puissance, ba biloko, ba alliance, ba force nyonso oyo diable itilizaka ezala détruit. Mais sikoyo mutu ndenge Mardoché atelemaki alobi ete kokanisa te poza mwasi ya roi nde okotikala. Mutu nyonso akotelema pointe libala na yo, a pointe fiançailles na yo, a pointe ndaku na yo, mutu wana la pierre angulaire ekweya likolo na ye azala écrasé au nom puissant de Jésus. Tobondeli na kombo na Yesu.
Merci Seigneur Jésus pour tozali nzambe na nguya nzambe na bikamwa pe nzambe na elonga lokola biso lelo tozio comme notre appui notre pierre principale Jésus-Christ yawe na nguya yolobi ete mutu nyonso oyo libanga wana ekokwela akozala écrasé dans le nom puissant de Jésus. Homme fort, femme forte, enfant fort nyonso oyo akoki ko s'élever pour combattre ma fiançailles, pour combattre ma mariage, pour combattre ma couple na kombo na Yesu tika libanga oyo ezali la pierre angulaire Jésus-Christ de Nazareth abanda ko écraser ye au nom puissant de Jésus-Christ. Mutu wana azala ndeko na ngai, azala papa na nga, azala mama na nga, azala camarade oyo akosopose na libala na nga, na fiançailles na nga, na kombo na Yesu azala écrasé au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Oya yaka na moi, oya yaka na butu, oya luka koboto na mibali ya batu azala écrasé au nom puissant de Jésus. Moto nyonso oya kangaka ba vie ya batu azala écrasé au nom puissant de Jésus. Oya botola ba mabala ya batu azala écrasé au nom puissant de Jésus. Oya zo contrôle ya mariage ya batu azala semeki azala bokilo na kombo na Yesu azala écrasé au nom puissant de Jésus. Moto nyonso oya tali boko na ye kati na mariage na biso na le nom de Jésus. Bible lobi mutu nyonso libanga na ekokwe na ye akozala écrasé dans le nom de Jésus-Christ. Tozako déclaré mutu nyonso oya koya po ete ndako nanga ezali bâti libanga nanga ezali bâti par la pierre angulaire par Jésus-Christ de Nazareth. Oya na moi oya na butu pona ko détruire pona ko bloquer pona ko semer trouble na kombo na Yesu que la pierre angulaire t'écrase maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci les rois des rois. Amen. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Bible na biso, Psaume chapitre 1, chapitre 2, pardon, verset 3. La Bible déclare: brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ezala balien mosusu ezali ya famille. Alobi ete awa mutu akoki kobala te. Mutu akoki koumea na libala te. Mutu akoki kosepela na libala te. Soki okei okobima. Soki okei mobali akokufa bia mwasi akokufa. Soki okei mobali na yo bakobimisa ye libanda. Soki okei eza balien oyo ekangi biso. Yango na Bible lobi brisons leurs liens. Tozobe la puissance na nzambe, moto na nzambe, ebanda kokata balien wana nyonso au nom de Jésus. Soki ekangaki mama na ngai, nga na kati. Soki ekangaki ndeko na nga, ya nga na kati, nga na koti libala, nga na kobala, mutu akobimisa nga azate, mutu akoboma mbala na nga mobali na nga azate au nom de Jésus. Banda ko briser balien wana par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, natango nazali kobe la puissance na yo, yo zanzambe na nguya pe na bikamwa. Bible lobi na biso na Psaume chapitre 2 verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes au nom puissant de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel et manana ko délivrer biso na ba chaîne nyonso. O le diable akanga batu nyonso na famille ete babala kate ba chaîne wana ebandana kokatana au nom puissant de Jésus. Ba chaîne wana ezala brisé au nom puissant de Jésus. Ba chaîne wana ezala rompu au nom puissant de Jésus. Lien nyonso ya célibat, lien nyonso ya veuvage, lien nyonso o ekanga biso ya manque de mariage, ya kobima na mariage, mama abimaki, yaya abimaki, ngai pe na lingi na bima, nazako kata lien wana au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Moto na nzambe est localisé chaîne ekangaka batu nyonso na famille ete bavanda na libala te basepela na libala te. Moto ekata au nom puissant de Jésus. Moto na nzambe ekata ba chaîne maléfique nyonso ezala rompu au nom de Jésus, ezala brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Soki
soki papa na biso azalaki polygame ete chaîne wana elingi kokanga bandeko na ngai ya mibali bandeko na ngai ya basi na kombo na Yesu toza kobrise yango au nom de Jésus-Christ. Soki mama na biso azalaki ndumba chaîne wana ekatana au nom puissant de Jésus-Christ. O nyonso ya mabe ekanga biso te ekanga bana biso te dans le nom de Jésus. Toza la délivrer dans le nom de Jésus. Na contrôle ya famille, na chaîne ya famille, na balien ya famille, toza la libérer au nom puissant de Jésus. Car Jésus-Christ est venu libérer les captifs, rendre libres les opprimés dans le nom puissant de Jésus. Ma chaîne nyonso wana ezala rompu, ezala brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci les rois des rois. Tozu Esther chapitre 8 verset 8. La Bible déclare: écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. To détruire l'alliance, to détruire ba force na bango, to annuler maloba wana, to briser ba lien. Na tango toza kokoma. Pour être Esther, tango asengi epai ya roi, alobi ete changer loi, puisque eza na loi oyo ezo condamner biso, eza na loi oyo ekoboma ngai mwasi na yo. Roi alobi na bango bokende kokoma bino moko lettre, boya nango ngai na beta caché. Lettre oyo roi abeti caché, mutu akoki ko changer yango lisusu azate. Yango na tango oyo biso pe toza kokoma ba loi ya sika, toza kokoma po ete Jésus abeta caché, toza ko déclarer ete Jésus abeta caché, banda kokoma ba loi. Soki oza célibataire obandi kokoma loi ya sika elobi ete qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Obandi ko déclarer ma parole nyonso oyo nzambe aloba ete ngai naza célibataire, loi ya mboka na ngai elobaki boy, ya famille na ngai ezalaki totika na ba célibataire, mais loi ya nzambe elobi qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, okomi yango na vie na yo. Soki ozali divorcé, olobi que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Soki ozovanda na mobali, olobi il faut que le mariage soit honoré de tous. Soki oza réclamer mariage na yo eza menacé, olobi ete l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Soki oza privé na ba droit ya ndaku na yo oza sous na contrôle te, obandi koloba il faut que les jeunes se marient et avoir des enfants, dirigent leur maison na kombo na Yesu. Tobandi ko déclarer ba loi wana nyonso, tobandi na célibat banda ko déclarer na parole ya Nzambe au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, la Bible déclare dans Genèse chapitre 2 verset 18, tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yahweh Nzambe na nguya ngape nazako koma loi oyo ndenge yo komaki yango olobi ete mutu akoki kozala célibataire te. Loi oyo ekota en vigueur na vie ya bana na ngai, na vie ya bandeko na nga oyo bazali ba célibataire. Yahweh lobaki ete mutu akoki kozala ye moko te, tika ete opesa bango ba fiancé au nom puissant de Jésus-Christ. Ba fiancé oyo babombama babima la poissa au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, le diable a semé ma divorce, mais yo lobaki na Marc chapitre 10 verset 9, on a bien dit que personne sépare ce que Dieu a uni dans le nom de Jésus. Dans la divorce, diable a séparé, ba semé qui va séparé, ba camarade va séparé, mais Bible lobi nangai na Marc chapitre 10 verset 9 que personne sépare ce que Dieu a uni au nom puissant de Jésus. Loi est en vigueur, mutu mon côté azana pouvoir yako séparer libala nanga au nom de Jésus, yako panza yango au nom de Jésus. Azala mbanda, azala camarade, azala famille, azala ennemi, azala satan, azala badémon,
bazala nguya te ya kopanza libala nanga puisque yo lobi te mutu moko te akoki ko séparer oyo sangisi dans le nom puissant de Jésus. Tika ete loi oyo ekota en vigueur kati na bomoi nanga. Obandi ko déclarer soki ozana na cohabitation ovandaka na ona mobali. Déclarer na Hébreux 13 verset 4. Obandi ko loba il faut que le mariage soit honoré de tous au nom de Jésus. Mobali nanga ako honorer ngai, ako bala ngai, ako pesa mbongo, na kolata voile, na kosepela, na kozala heureuse, ndaku nanga ekozala honoré, li conjugal nanga ekozala honoré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel et Dieu tout-puissant, na tango tozako déclarer ba loi oyo lobaki ekota en vigueur na ba vie na biso ya bandeko na biso au nom de Jésus. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13 verset 4, yo lobi, il faut que le mariage soit honoré de tous au nom de Jésus. Et quand on a vigueur, quand il a vie à bandeko na biso, ba mariage na bango ezala honoré dans le nom de Jésus. Diabla ko kwa mbuyate, diabla ko botola te, diabla ko bebisa te au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ozanzambe na nguya, ozanzambe na bikamwa, tika ete onde honoré. Bible lobi, Dieu honore ce qu'il honore. Na kombo na Yesu, honoré ba onyoso, ba lingi ko telema, po ba kokisa, mokano na yo, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, merci les rois des rois. On va dire qu'on réclamait. Yo mutu mariage na ezali menacé. Yo mutu mariage bani ko ninga na butu na moi. Ozo mona neti libala ezo kende. Banda ko déclarer. Bible lobi na Marc chapitre 10 verset 7. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Déclarer yango. Balobi ako s'attacher na basi ebelete mais à sa femme. So ki mobile no aza attaché na basi ebele, yo déclarer parole o. So ki aza attaché na ba camarade, déclarer parole o. Ceux qui sont attachés dans la famille, déclarer parole et nzambe languya akokisa loi o na vina yo au nom de Jésus. To bondeli na kombo na Yesu. Éternel notre Dieu papa, na tango nazali ko déclarer parole oyo. Ndenge roi lobaki na Esther, ete boko mabal loi oyo bino boko bolingi. Ngape nazako koma loi ya nzambe au nom puissant de Jésus. Esika nyonso oyo ba mariage ezali menacé, oyo diable azolinga boto la mibali, azolinga boto la basi, azolinga boto la ba fiançailles, azolinga boto la nyonso. Na kombo na Yesu. Nazako déclaré, dans la Bible lobi na biso, na Marc chapitre 10 verset 7, que personne sépare ce que Dieu a uni. Bible lobi na biso, et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Dans le nom de Jésus-Christ. Et si quand nyoso, oyo ami ya mobali yanga ezali, oyo ami ya bandeko nanga ezali, rakombo na Yesu, tozako kene ko détacher yango, na maboko ya basi mususu, na maboko ya mibali mususu, au nom puissant de Jésus, na contrôle ya famille na bango, tozako détaché yango, au nom puissant de Jésus, puisque c'est la parole de Dieu, tika ete eko kisama. Bible lobi, l'homme quittera son père et sa mère, dans le nom de Jésus-Christ, na kombo na Yesu, et sika nyoso, oyo âme, corps, esprit na bango, et kangama kinanu, ezaki na contrôle, ya mabota, tozako récupérer yango, au nom puissant de Jésus, ba pensée na bango, tozako récupérer yango, au nom puissant de Jésus, ba s'attacher, na basi na bango, bazala uni, na basi na bango, bazala en paix, na basi na bango, au nom puissant de Jésus-Christ, nazako longola, contrôle ya libala na ngai, ya bandeko na ngai, na maboko ya diable, na maboko ya bato mabe, au nom de Jésus-Christ. Car l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bandako déclaré ba droit na yo na kati ndako. Na kati ya libala. Bible lobi na biso na 1 Timothée chapitre 5 verset 14. Bible lobi, il faut que les jeunes se marient, avoir des enfants et dirigent leur maison. Il faut être ba jeune fille, ba bala, bazala na bana,
bazwa contrôle ya ndako na bango badirige ezali droit na yo. Déclarer yango au nom puissant de Jésus-Christ. Tobondeli na kombo na Yesu. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, natango nazali kokene ko déclarer, ezali droit na ngai, yo lobaki, il faut ba jeune ba se marier, il faut ba bota, ba zala na kimia na bandaku na bango, ba yeba ko so contrôle, ba diriger bandaku na bango, ngape naza ko déclarer parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si ka nyonso ba déclarer ki bandeko nanga, ba tikala ba célibataire au nom de Jésus. Lobby, il faut que ma jeune bala te déclarer ma mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Te déclarer ma mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Na domaine nyonso, o diable a bloqué qui et fongwama au nom puissant de Jésus-Christ. Na côté ya bana, na côté ya santé, na côté ya kimia na ndaku, nyonso ezala en paix au nom puissant de Jésus. Puisque ezali yonde mutopesi commandement oyo. Olobi ete batu ba bala ba bota bazala en paix bazwa contrôle ya bandaku na bango dans le nom de Jésus. Loi oyo koti en vigueur maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci les rois des rois. Tubandi kotanga Ephésiens chapitre 5 verset 14. La Bible déclare: c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Banda siko ko déclaré, o azali célibataire, banda ko la musa mobali na yo, esika nyonso o ya azali, Nzambe na nguya kende ko la musaye, lumière ya Nzambe e localisé ye, alamuka, azonga na nzela aya kobala yo. Banda ko la musa mobali na yo, oyo ba lesi eloko moko, oyo ba affaiblir ye quelque part, oyo ba envoûter ye, ete spirituellement akomi ya kokufa, azo sala lisusu te, mbongo eza lisusu te, mayele eza lisusu te, ba capacité eza lisusu te, banda ko réveiller alamuka, ete Christ a éclairé ndaku na bino, to bondeli na kombo na Yesu. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, na tango nazali ko bondela, ete yo za Nzambe na nguya pe na bikamwa, papa yo déclarer la parole na yo, olobi ete réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Au nom puissant de Jésus-Christ, natango nazali ko réveiller bandeko nyonso oyo ba fiancé bazali misika oyo bazako yeba na te oyo bazako mona na te tika ete babanda ko lamuka dans le nom puissant de Jésus. Oyo nyonso alalaki spirituellement abanda ko lamuka au nom puissant de Jésus. Ba oyo nyonso bakufaki babanda ko lamuka au nom de Jésus. Misala nyonso ekufaki ebanda ko lamuka au nom de Jésus. Ba vie nyonso ekufaki ebanda ko lamuka au nom puissant de Jésus. Christ t'éclairera. Christ a ebanda ko éclairer biso, a éclairer bandaku na biso, a éclairer misala na biso, a éclairer ba projet na biso, a éclairer ba bana na biso, a éclairer mariage na biso au nom puissant de Jésus. To sengi lumière ya Nzambe ekota na ba mariage na biso, ekota na bandaku na biso, ekota na avenir ya bana, ekota na ba santé, ekota na domaine nyonso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci les rois des rois. Tozu Ésaïe 54 verset 15. Ésaïe 54 verset 15. La Bible déclare: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bandako déclaré. Tomoni Esther tango akotaki ba complot bandio salama. Bazoluka ndenge nini o bakoboma mubali. Ba complot bandio salama. Ndenge nini o bako détruire libota na ye mobimba. Yango na Bible eza koloba na biso: si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Complot nyonso oyo wuti epai ya Nzambe te. Tozali ko détruire yango au nom puissant de Jésus-Christ. Batu nyonso bazo sala ba complot wana bakoya na se na makolo na biso au nom puissant de Jésus-Christ. To bondeli na kombo na Yesu.
Éternel, dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare dans Ésaïe 54, verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mutu nyonso oyo azali kosala complot, azala esprit, azala vivant, azala humain, esika nyonso oyo azali, complot nyonso oyo aza kosala, oyo wuti epai ya Nzambe te, complot ya mabe, ndenge nini akobebisa ndako nanga, ndenge nini akobebisa libala nanga, ndenge nini akobebisa bana nanga, complot nyonso oyo diable aza koprepare na ba couple, na kombo na Yesu, toza ko détruire yango au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Complot nyonso oyo wuti epai ya wa famille, ba détruire mariage, na kombo na Yesu, ezala détruire au nom puissant de Jésus. Complot nyonso oyo wuti epai ya ba camarade, ya ba ennemi, baza koluka, ndenge nini ba bloquer, ndenge nini ba bebisa, ba mariage ya batu. Complot nyonso wana ezo salama na monde des ténèbres, na ba famille quelque part, esiko tozo mona te, oyo eza ya Nzambe te. Complot wana ezala détruit au nom de Jésus. O baza koluka baboma mibali, o baza koluka baboma basi, o baza koluka kobebisa ba vie na bango, misala na bango. Complot nyonso maléfique ezala détruit au nom puissant de Jésus. Batu nyonso baza ko former complot wana. Bible lobi bako sangana, si se ligue bako tomber na se ya makolo na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mutu nyonso oyo asili ko se ligue, ba basili ko s'associer, basangisi pouvoir, basangisi makanisi, basangisi mayele, basangisi bambongo, bas'associer, base ligue, po basala biso mabe. Bible lobi, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus, bassorcier à famille, bassorcier à quartier, bassorcier à misala, bassorcier à l'école, bassorcier nyonso, ata basangani, bakwea na sena makolo na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ, quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Dans le nom de Jésus, car l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. À vertu de ce pouvoir, nazako écraser, nazako détruire, nazako bebisa, puissance nyonso, oeba se ligue nango, au nom de Jésus. Batu nyonso basangani, bandoki, ba magicien, ba occultiste, ba sataniste, ba yokani, po ba kota lenga, po ba détruire banananga, po ba détruire bandeko nanga, po ba bebisa bababal, po ba bebisa fiançailles, babandako kweya, au nom de Jésus, babandako kweya, au nom de Jésus, bazala humilié, au nom de Jésus, bazala détruit, au nom de Jésus, car c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, Ésaïe 54, verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Amen. Wandiko bondela, la livre ya Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lokola biso tozwi Jésus-Christ notre pierre angulaire. Soki tokangami na ye, soki tondimi ye, soki tondimi maloba na ye, ba loi na ye, ba conseil na ye, makambo nyonso. Bible lobi tosenga nyonso tolingi ekozala biso accordé. Banda kosenga epai na Nzambe, eloko nini yo olingi asalela yo kati na libala na yo, tobondeli au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel et Dieu créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, papa, na kumisi pe na pambolio, pour être aux Nzambe malam. Merci Seigneur Jésus, pour être yo aussi ko sala ya mingi, kati na mabota na biso. Yo lobi ete soki, la parole na yo zali ko demere kati na biso, to senga nyonso yo ko pesa biso. Nazako bonde la Jésus, ete to sengi protection na mabala na biso, to sengi sécurité na bandako na biso, au nom puissant de Jésus. To sengi li pamboli
ekita na mabala nyonso na bafiançailles nyonso au nom puissant de Jésus tosengi ete yo pambola esika nyonso oyo bandeko baza koluka mbongo mpona kobala mpona kobokola bafamille au nom de Jésus oyebana komultiplier bagrâce mpe faveur na yo au nom puissant de Jésus. Seigneur Nzambe, merci oyo asali ya minene na poko na eloko kati na libala na yo tozala reconnaissant tokumisa ye na kombo na Yesu. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, na kumisi pe na pamboli o po etozali nzambe malamu. Merci Seigneur Jésus na o nyoso yo sali kati na bomoi na biso. Yawe tosengi yo merci po ete yondo okomi pierre angulaire, yondo ozali fondement na biso, yondo ozali makasi na biso. Merci Seigneur Jésus puisque osili ko renverser o nyoso azwaki pouvoir kati na bandako na biso. Yango na tango tozali ko sceller libala na biso par le sang de Jésus. To sceller ba loi nyoso o et côté en vigueur na ba vie na biso par le sang de Jésus. To sceller ba promesse nyonso par le sang de Jésus. Bandako na biso eza la sécurité. Makila na Yesu e couvrir et protéger bisika nyonso. Diable azasu na pouvoir te na accès mon côté ya koya kokota na mariage na biso ya ba fiançailles au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Aussi passage ya suka ezali na Psaume 128 versets 5 à 6. La Bible déclare: L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes filles, que la paix soit sur Israël. Parole de l'Éternel. Nzambe apambola biso, Nzambe wa alobi yende mutu akopambola yo na Sion oyo ezali ndaku na yo, ezali libota na yo. Bible lobi na biso: et tu verras le bonheur de Jérusalem. Okomona bonheur ya Jérusalem, okomona bonheur ya Nzambe tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes filles, okomona bakoko na yo. Nzambe akozala na yo kimia, ekozala kati na foyer na yo na kombo na Yesu. Nzambe apambola biso, tokutani lobi au nom puissant de Jésus-Christ. Bye bye. Yesu e boni bino